11 ans, tu dois salaire, le côté, ni mécanisation, tu fous la raté, tu vas faire tu as la libanda. 11 ans, on va déjà sali. Parce que Kimi Biso, bana kutu batanga raté, 11 ans déjà salé à sali biso bout. Kemba. Depuis 2007, bangajenga. Si les lots n'ont pas salaire de base, n'ont pas le côté. Pendant 2007, si combien de policiers sont au monde, policiers sont. Parce que Koufia a maîtrisé le statut économique calme, il faut que sauter. Pendant 2007, mécanisation est datée. Si le combien des années, génération mobimeleki, nous en avons pas foutu la bande dans la classe. Tika ministre sa musala na ye. Tika ministre Sama Lukonde. Tika donc on est na ye. Tiki kasengede o. Bala ba tika la botanga tela iska. Sama tiki o. Bala ba botanga te. Asali 16 ans ndoka mbongo ate. Bakusana. Asali oye. Asali oye. Awa. Donc prêtez ma toyi pour na toyoka message o ya kotikela biso. Message o toyoka na espoir que remise et reprise et salema bientôt. Merci bien. En tout cas, on préféré Oyoka. En tout cas, je ne sais pas, il faut dire que dans le français, on a dit merci. Biso, on a collaborateur, biso toza makolo ministre. Donc, biso, nous allons gérer la doléance où ils ont 5 ministres à intervenir, soit à Yoka. Surtout, ils ont les étudiants, ils ont le corps académique, ils ont la scientifique, ils ont l'administratif, bango tout. Ce qui va être un problème, moi, les Cambos, ils ont 5 cabinets. Il faut intervenir contre Makamboana, ils ont cellule na biso de gérer Makamboana. Biso toye, sur demande à cabinet, nakanisi collègue na bino musala, basola qui na dirkab. Dirkabe mutatie à contact na biso pour que biso toya nano tout monde na biso moko parce que makambo téléphone bako biso que non ba étudier baza tu va sali makambo wana tamsu toye ba étudier pe ba étudier ti o ko ka ba basiste tamsu bino boye biso que ba basiste ba ça il na boyo kaya siko biso par rapport à makambo to monde toyoki pe kolela na bino biso musala na biso zani ko komisa message na bino et pas ya ministre atitene toyebisie problème oyo wana voici les vrais faits par rapport à ndenge biso to monde na par rapport à makambo wana ndesiko ministre ndé akoyisa biso bino dossier ozo senga ngam moko na intervenir ou soit collaborateur na ngaki ngani a traiter dossier en urgence mais jusque là en tout cas ça évolue bien deux ans pour parler na primature pour lever moratoire wana au bino tout boyebi pour que permettre l'établissement ebelo est en souffrance basa la remise reprise na bango parce que bozaka bino mo côté IEC azawana IP nazawana ISP Gombe azawana Izame azawana donc bozaka bino mo côté et au-delà de ça ba problème ezapé place ressources mais
net ntoa ka famille moko tokoluka dans d'une manière urgente tozala biso na diligence ya koluka solution mais en tout cas tout ce que nous pouvons vous dire les locaux au moins ministre ye moko akozala saisi na problème de ça soki ministre esengi ye moko aya soki na confirmer na noter nalobi soki esengi ke ministre aya lelo cabinet ezalaka dictature te ministre ako s'imposer te aloba asala mosala mosusu il faut na rapporter nano makambo par rapport à makambo ministre aza moto akaka terrain nazobenga ye nayebisa ye soki ministre abini soki alobi ke no lobi ye moko akobanda awa avakota cabinet na butu oyo kaka bokose communiquer batexto whatsapp mpe ekoma bokoya mais en tout cas atake kolo ndako akotika makambo oyo te quand même ye mpe akanzi ye moko ya komona ye moko ya kotala mais en tout cas na mbino mpe botikala biso mwa temps tozonga na cabinet ndenge aza wana nano akete comme ça normal par rapport à ndenge tomone comme ça biso na tour na biso na kobika Masali oye! Masali oye! So, c'est Mato ya ministre en même temps ya gouvernement. Sama lukonda lobi gouvernement neza wa warrior. C'est ba guerrier. Guerrier abangaka bitumbate. Mais to salia wa 3 jours to moni ba warrior angote. Bazo rendre bon service na chef de l'État. Moment otozoye sabino. Parce que la sécurité, c'est l'information. Information peut négliger à côté. Bato akasengedia. Lokola traité na kabakulu na babenga basis. Bazana réunion na ngambo. A complicité na la police. Soki tokei bakoya basaboter makambo na ista, balobi eza baqualifier ba agent comme de kuluna. Il faut voir ba information na, voyer vice ministre intérieur ba interpeller et puis ba policier na biso baza awa o balala kate ba bima déjà soki ba bimite et dans la commandant général la police soki mo boulot e bimi a cause responsable lobby to pesi yo information wana Boko misango na ba service eza attitré parce que eza stratégie à Kasengedia. Si malobi yenda metiza kabango. Toyebi. Bazana reno na ngambo. Kuja na esa hii ya kangai ba porte lelo apekisi ba agent ke ba porte na Rosa la calme, toyo ka solution mona na lelo. Ma résistance. L'activité a pris 3 jours de résistance. L'activité a pris 3 jours de résistance. Les agents sont prêts à continuer pendant une semaine. Ce n'est pas normal, 3 jours de résistance et que solution est datée. Mamadou Bena Luka pour changer opération. Na yebi katini ba bureau de balukanga. Batia ba bureau de songa na limwe. Bomoni ngai te na mutu ya Kasengeda na lo bango bien. Changer opération za ngai. Soki nga na bungi awa. Eza Kasengeda tini ba ayada na ba bureau de. Oso image oyo. Bon négligent ngote. Bon négligent image oyo te na loba. Ngai soki na bungi boye bakasala mutu na bango. Na ba pa bateki ba bureau de baluka biso. Batangi ngai, batangi senda, batangi soki, batangi lulabu, batangi kofo. Soki biso to bungi na batuana, eza na mutu na bango. Bate ba bureau de senda na bandaku, baluka biso ya tembongo na yanje. En tout cas, to senga kala gouvernement na biso, président de la République, biso pona biso pena pardon.
pardon, toza basala histoire yango oyo twana bakati depuis 2007 tozwaka eloko te otalakisa bino bomona bepreuve yango oyo naza agent histoire yango oyo tozwaka eloko twana bakarte ble twana bakanda yango oyo naza agent yango oyo tozwaka eloko te ngai nalanga Mamadou comprendre nalinga te moto asouffrir biso ale mpe mbongo ebele botika ye akende okomprendre epuis alobi yango bien ye abangaka premier ministre bao nyonso tu wana baye eloko te vo même na président de la république mais so nga na bungi ezala motu na ye wana mpena tuka tosenga na président de la république asunga biso soki kaka ye continue mort d'homme po ye atika bapolisier po tolinga mpe te bosala biso mpena solution rapide ya remise et reprise tolingi na biso ye te en tout cas loko tolona baka yango wana 2007 yango oyo nazwaka eloko te mais bato baye bazwi bambongo oyo mpena Mamadou yeyo chargé des opérations ngai oyo baotu wana basana aokolo yo général banel bania soso wana bato na ye oyo mpena Mamadou yeyo ngai na dirige opération oyo ngai na ndimi yango eza ngai bâtiment administratif entrée ya durée ya badg ya baacadémique baautorité awa moto akokota te mosala eza te nde basude kati moto akokota te mosala eza te basude awa basude mpe likolo po esalama comité de gestion oyo ministre anomaki akota en fonction oyo akala balongwa tana fulu batie na fulu na miso filme la fulu wana Moi, je dis c'est trop. Là, c'est bien sûr. Oui. Là, on doit se voir, coordination, à bloquer. Bien. On est au candidat Salaté pour avoir la coordination. Aza pour soutenir le comité de gestion sortant. balongola soki aye lobi awa tokokata na bango bamarché so ministre atindi awa
pendant la machine nyonso bengani ye ata teti makasi merci beaucoup Ndeko Céline Kalema, ingénieur Chris Ekoko, Webike Nazar, président honoraire Ebechilia Ista, et puis attaqué président, l'ancien président Ista. Tu as constaté, mon boulot, tu as remarqué pendant 3 jours, dès que tu as mis ça, tu as réclamé 5e prime et puis remise et reprise. Barbi Balemi, comité de gestion, OSali, 11 ans, na DG Kasengelia, a tourné à ta toilette, a foutu à ma prime bien. Biso, tu as dit Ista, na maboko, parce que Biso, tu as dit DG Kasengelia na Ista, tant comme académique. Biso na DG Qatar na DG Qatar on fout à 11 primes na 9 primes. Banda ya abomi Star a fout à 5 6 primes. Ce qui veut dire que ça ça malamuti. Biso na DG kitisa totonga ba bâtiment. Totongi bâtiment na ba benga ngo na bo kitisa na oya ba nini. Ya tongi lo côté. Donc ça dit na 11 ans ka senga na tonga ta toilette à ça lo côté. To sengi na premier ministre bilan DG dans négatif. Alongola e atika bato ba nommer ba sala remise et reprise pour na intérêt pays se développer. Les écoles informer ba ingénieur, informer ba bato ya ingété. Soy par que déjà la fond de sécurité va même le ministère intérieur. Bah le ministère intérieur bah c'est là que ça sécurité qu'on a. Nous on n'a pas besoin de la sécurité, on a besoin de la formation. Bah former bah cadre na bah ingénieur. L'ista ici échanger bah on l'a déjà bah déjà sikapo a même science ndenge zalaki na lista parce que travaux ils allaient sous ndenge zalaki. Merci beaucoup.